Motuna na kotuna. Est-ce que vaccin on va passer qui président Martin Fayulu et que ça même vaccin on va passer ba congolais on va se faire vacciner parce que ton cas qui est na deux types de vaccin pour ba vaccin ya coronavirus c'est belé ba Johnson & Johnson ba o ba tinda ki eza ebele tango kulutu Fayulu otindi population besoin vaccin. Est-ce que le vaccin va couper sa population? Les vaccins, on va tirer qui peut pas va congolais le faire va Kobe, donc on a vaccin, on va vacciner qui. Ambe ya Congo a l'indité corona et en plein yango congolais. Kumbi sanzambe na yo, yebisa nzambe na biso ya Congo. Nzambe o ataka mawana likolo ya Congo. Ezaka mawate o ataka bolingo na likolo ya Congo. Corona et kosimba biso so. Vaccin ya malamu esengeli kulutu Martin Fayulu totinda bato bazwa vaccin totinda bato bazwa vaccin lumumisi Awelo Serge Welo Serge Welo comme on s'agit ma petit na yo on bengi ma petit na Pascal on va connaître malmené on bengi batuna ya poto on le bien to kende to ko yebi sa loi lutundula et le katena 20 personnes on parle de la mouka populaire bon ça kana la mouka bopoani bon ça kana 62 pour ça la personne va voter du président Martin Fayulu pour Amine pour bimina mo ndambo batuna no lobi amebe ba jeune la mouka ouais ba jeune la mouka qu'on a qui sont politiciens qui a c'est le peuple, que le peuple qui décide et non il y a politicien qui a décidé qu'on a qui sont politiciens que le peuple a décidé les actions qui toquent dans la révolution dans le peuple dans la sénité. Mbote ba congolais nyoso boko landa ngai na nzela ya chaîne na bino obolingaka mingi Océan du Congo. Merci na yo da Costa Oazana Simabilili na yo lisu na nzela ya analyse oyo po to solo la biso na bino ba congolais belé bo bengi nga de partout po boye ba trésor kinga position na ye na makambo ekoleka na mboka Congo na makambo ekoleka na ba marche oyo bandeko ba Serge Welo ba ko kende moi j'appelle ça des demi-marches au Bawa Serge Welo parce que ça na Assemblée nationale pour se moquer na combat au biso tozanango combat où eza ya libération totale ya Congo o lelo Welo a commis combat de la promotion de la personne de Serge Welo oye bengi ngai botu na mingi pona makambu ya vaccin ya Kulutu président élu Martin Fayulu a joué vaccin au botuninga trésor king oza parmi moto telemelaka ba vaccin mais comme on a Kulutu Martin Fayulu ko ba vaccin o yo olobini na bandi nanu na mayematali vaccin ndeko na ngai congolais toza batu tokumisaka batu te mais tokumisaka ba valeur o ezala kata batu nga au trésor king bukele on a temi liboso na bino na lobaka yango na kotikalaka kobombaka monoko na ngate trésor king ne supporte pas des individus mais na supportaka combat o esala ngala ba individus à tous ensemble. Le président élu Martin Fayulu aza moto oyo peuple apesaki ba voix na ye ebele moto oyo peuple a soutenaki moto oyo peuple alobaki kamba ngai yango soutien na ngai patriotique devant un homme patriote pour balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu et pas à Martin Fayulu ezalaka bongo. Mais il y a mon peuple congolais et puis ça président Martin Fayulu ba voix président Martin Fayulu azaki na Assemblée nationale trésor king atikala kokumisa président Martin Fayulu était que honorable Martin Fayulu na 2006 Assemblée provinciale atikala kokumisa mais tant commis à réincarner na combat ya Lumumba combat ya ba valeur
de Trésor Kinga qui n'a continué combat à la valeur. Je combats avec le président Martin Fayoulou. Je combats aux côtés du président Martin Fayoulou pour le changement et la libération totale de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Mais là, Oyo, Kouloudou Martin Fayoulou a eu vaccin. Alors, bien était, malgré que ce n'est pas obligatoire, mais j'appelle la population congolaise à se faire vacciner. Et c'est là que tout qui moté manangai au bateau catholique balobaka et suis en antima. Pourquoi motuna nangai na tuna tout ça l'analyse. Président Martin Fayoulou et Sengeli Ayeba qui est leader d'opinion. Na publicité bato batanga marketing bayebi na monde la publicité ni nous eza publicité na publicité bato baluka ba leader d'opinion pourquoi pour ba tekisa eloko na bango lelo yo soki ba ko luka wera asa publicité ya skol ata skol eko lekisa bato libumu mais moto alingaka wera soki ameli skol ata lekisi libumu akoloba na meli yango pona wera. Bato ebele ba changer ba goût wera longo skola comme la prémisse bato ba changer pona ka wera. Et ça influence ya leader d'opinion. Influence au leader d'opinion ko za nango likola bato. Tango lobi ke na yebi que c'est obligatoire te, mais j'appelle la population congolaise ba ko se faire vacciner. Moi je vois 62% ya Congolais ba voter que. Et quand il y a 62% ya Congolais ba voter que, les ba Congolais ebele bazana o ba bengi fanatisme. Excuse. Mususu ko tunie olingaka président Martin Fayoulou poani. Ayebiti na lingaka te, mais lingaka président Martin Fayoulou net ça maman moko boy na kutaka na kana ye kota wilera lobi papa ngai soko lobi ka mabe ya papa Fayoulou ngai na yo toko kende pe mabe tata na yebi ngate na mona epete mais ngai pona tata wana na longo kutu na lupangu e na longo la kutu locataire na lupangu le biga mabe pour na papa Fayoulou. Ce que je vois maman à Bongo, tant que le président Martin Fayoulou le lobby est obligatoire mais population congolaise pour que se faire vacciner. Imaginez que tu as la maman à Bongo, on va commisser que président Martin Fayoulou par fanatisme atteint 200 000. Donc 200 000 Congolais pour que se faire vacciner. C'est comme mabe nangozani. Mambi nangozani. Motuna na kotuna. Est-ce que vaccin on va pesa qui président Martin Fayoulou et que ça même vaccin on va pesa ba congolais on va se faire vacciner parce que to ka ki keza na deux types de vaccin ku ba vaccin ya coronavirus c'est belé ba Johnson & Johnson ba o ba tindaki eza ebele tango Kouloudou Fayoulou otindi population besoin vaccin. Est-ce que vaccin va couper sa population? Et ça vaccin on va tinda qui pour besoin ba congolais le quoi ba cobaye tant que ça vaccin on va vacciner qui. Ce que ça vaccin va vacciner qui que vaccin on comme ici ba congolais le quoi ba cobaye. Donc Kouloudou président Martin Fayoulou, vous demandez aux Congolais volontairement ba mi comme ça ba cobaye pour ba que soit vaccin. Moi je pense que c'est cet appel là et ça appelle au Sengela qui te natango oyo. Mais toi ba peut supporter baninga musu na ngambo na bon. On dit pas que Kouloudou Martin Fayoulou azanzambe te. Moto na ba force na azape na ba faiblesse na ye. Pour na soutenir président Martin Fayoulou, ya nga na sali mission na bisa ba congolais bozwa vaccin wana te. Ata président Martin Fayoulou la sangani abengi eside mobimba abisi président Mozitu tinelanga na bato ya nouvelle là na bato ba sadera na eside te ba voter ke ba ke na stade de Marti babi farce bozwa yango te parce que vaccin o ba ko pesa bato ba ko voyager to yokaki na beko ke za mosusu mais vaccin ba ko linga ba pesa ba congolais pour bailler ba efficacité nango na nzoto ba congolais eza vaccin mosusu. Kouloudou Martin Fayoulou Sengeli abima na télévision ayebisa biso vaccin o azoki kombo nango eza vaccin nini. Est-ce que Johnson & Johnson? Est-ce que ça Pupula? Est-ce que ça vaccin boma ye kanga to eza vaccin nini? Et siko tango moto oke ko za vaccin mo lelo ya to sala takaka étude moko
bozwi vaccin moko botiango kombo vaccin Martin Fayulu ekobakisa bolingo ba congolais pa Martin Fayulu ba congolais bokozwa bokomona un grand nombre ba congolais pe bakokeka kozwa ngo opo tolinga Martin Fayulu mingi siko tango président o bato bapesa confiance a bengi boya bozwa vaccin na monde ya publicité bato belé monsieur président Martin Fayulu bato bakoloba note moi je dirais que bato belé batambusi yango que Martin Fayulu a liembongo ya occidentaux pour tuer les Congolais peut-être bato belé bakokumisa yo lukoza na bato lokwa ba trésor kingo so ba moni mabe ba beleli to beleli kulutu zonga na etando yebisa bango ke nazwaki vaccin pour nga na voyageaka po tobi ete ozwi vaccin pour voyageaka mais congolais nyonso avoyageaka te basusu bana na bao baza awa baza kuta te na bula kokende poto te basusu tomoni batiki mikila poto baye kofanda mpona bazwa vaccin wana kutu te kobenga congolais ake kozwa vaccin moi Trésor King na lobby yango nde na banda série ya confinement bomona nga na drapeau ya kimbangu na balaba koyebisa congolais kozwa vaccin wana te ndenge pe na lobby ya congolais kozwa vaccin wana te. Par contre gouvernement na biso felakisa biso bato oyo babiki na nini bapesa biso kisi oyo bato wana babiki lelo so moto aza na corona abika po bato babiki ebele bokoyoka kaka o 55 décès ça est guéri 55 décès ça est 3 guéris ba guérison ezalaka ebele est-ce que guérison eyaka kaka yango moko guérison eza eloko ya foi toboyi te eza mpe eloko ya prière toboyi te soki mpe ezaka prière moto ekobikisa bobebisa bakongole bosambela mingi bozala na kondima mingi ndenge tozala kondima mfumu kimbangu nzambe ya Congo oyo nzambe abakoko akopermettre te Covid-19 ezwa en plein na Congo pour déjà tofandaka na bosoto tokolaka na bosoto toliaka na bosoto boke na bawenze botala bosoto kende na wenza gambelo mona poto ndenge esalaka bakoteka Thomson na poto mai eza te mai ekei tokosokola maboko tokoti nzongo sokoli maboko te po mai eza te mais corona déjà ezwa biso te bandeko Nzambe ya Congo alingi te corona ezwa en plein na Congo yango congolais kumbisa nzambe na yo yebisa nzambe na biso ya Congo nzambe o ataka mawa na likolo ya Congo ezaka mawa te o ataka bolingo na likolo ya Congo corona ekosimba biso te vaccin ya malamu esengeli kulutu Martin Fayulu totinda bato bazwa vaccin botinda bato bazwa vaccin lumbumiste ya mutuma kasi ya Lumumba un nationaliste ce qui atteint devant Mundele Tokosede. Voilà le vaccin qu'on doit donner à tous les Congolais pour que ce pays soit libéré. Le vaccin Moulele, le vaccin Kassavubu, le vaccin Nzenzalandu, le vaccin Okomema Congo on a libération. Vaccin okosala que Congolais nous doit agir na patriotisme, le vaccin patriotique. Tango mususu bato mususu bayebi yango te menga trésor na olakisa bino ndenge nini bakozwaka vaccin patriotique. Na centre nini bakozwaka vaccin patriotique. C'est pas dans de vos églises de réveil. Non plus dans vos écoles, non plus dans des partis politiques. Ezana nzela oyo esengeli tozo patriotisme tozongi na makambo ya seni welo Serge Welo komi osangisi ba petit na yo obengi ba petit na Pascal o ba kolese malmené obengi batu na ya poto olobi oto kende toko koyebisa loi lutundula elekate na 20 personnes on parle de lamuka populaire bon ça kana lamuka bopwani. Bon, ça a 62% à personne qui voté le président Martin Fayulu pour Amine. Pour Bimina, moi, ndambo a battu dans le lobby, a même ma jeune à la mouka. Oui, ma jeune à la mouka.
Bolozi ouais ça va qui chante là. Est-ce que tu as vu la classe? Maman monte le bailler. Il est passé à se rendre. Il va se rendre. Les membres de l'IDPS se rendent. On va dire avant la bataille, vous allez prendre. Ils viennent du palais du peuple et sont venus se rendre, les membres de l'UDPS. C'est la puissance de l'idée du aussi Yannick Welo, Nano Welo, Nani, Joël Welo, Junior Welo, Foude Fayulu Welo. Omemi bango lobi ete lamuka botika ko kwesa bendela lamuka. Pour lobi boye ba ke ba diverser to za ba loba tala lamuka ngo batu ba mema muke. Moi je pense tolobaka juto okenda assemblée na tokozonga te tokolala. Ntango yoki assemblée bolaleli wapi. Il faut mobiliser d'abord la population, éveiller la population avant que la population l'assemblée. Là, comme on a tout leadership, comme on a Serge Jouel, son veste à Sikalati, donc il y a l'Assemblée nationale, pour que on ait l'Assemblée nationale. C'est un combat au Congo. Ou bien on a poto, parce que ça combat la bino na poto. Bon, si biso na combat na biso parce que notre combat c'est la tétiesse na voyoutisme mélangé avec le patriotisme qui donne le changement. Aujourd'hui voyoutisme na tétiesse au stangisa on a dose ya patriotisme. Voyoutisme koko tindo obuka mais so dose ya patriotisme côté le bino obuka patrimoine national te. Na lukande moto asali mbeba na Congo na buka eloko. Okoka nous avons cette façon de refaire un combat à Bisso. Ce qui combat la biso leadership pour que que Serge Jouel la savoir bengi ba caméraman ngai makambo seni bo mona ngana okete parce que le combat que nous combattons c'est pas le combat de la commission électorale nationale indépendante. Pourquoi c'est n'a pas dépolitiser nini seni Toyo Kibino, bako dépolitiser Seni. Est-ce que bato o bakadre ka Seni liboso? Le vieux AVC ou akufara la AVC na chaise roulante. Viazara Malumalu. Le vieux Malumalu Apollinaire Malumalu. O zara pe na mutuka moko mbola ko zara ba Malumalu. Vieux kufi le roi mutuka Malumalu. Vieux wana est-ce que tanga yaka zaka na couleur politique? Mais azaki dépolitisé mais abimisa Kabila. Toujours ngoika Mungulunda. Ngoi Mulunda muto babengana na méthodiste comme osomba Minduki esika tsango to yebite o apesa ngo armée ndenga pesa la armée to yebite azalaka tanga azaka président Seigneur azaka moto Kabila te mais boyoka ka makambo alobi na Lubumbashi. Tango bokolo ba politiser ba seni boko senga ngo nani bato ba bundi 37 ans na pouvoir tango bazu pouvoir basali bakena nini ya papa Etienne Tshisekedi balobi ndenge IDPS ezu pouvoir ezu lelo lobby peut-être kozala éternellement bako dépolitiser le bino seni problème ezate ko senga mais boko senga pa ya nani
ata nzambe alobaki senga bakopesa yo mabi tosenga moto nyonso mpo moto mosusu apesa ane te ata osengi akopesa te nani esengeli osenga estce bokosenga epai ya bato oyo ya motema lukundu badepolitiser seni mpe badepolitiser bilo seni. Moi je pense que le problème du Congo c'est libérer ce pays. Il faut qu'il y ait la révolution, libérer ce pays na maboko ya occupation. Kolakisa politicien qui a zana c'est ya peuple, que le peuple qui décide et non il y a politicien qui a décidé. Kolakisa politicien que le peuple a décidé, les assos qui toquent na révolution na peuple. Na sénité. Kangonga trésor, je suis contre Makamutu Bokoloba, to dépolitiser Seni, boko dépolitiser Seni na banani. Tango pe dépolitiser Seni, so motaza patriote te, so ka kekuna, azane pe politiser te me balagi se kanyaka akokende. Il faut pas qu'on dépolitiser Seni, il faut qu'on patriotiser Seni. Mettre le patriotisme na baseni. Oh, pour tout qu'il y ait époque de patriotisme, il faut que Congolais nyoso akoma kobundela Congo, il faut que Congolais nyoso akota na génération, to problème na génération spontanée, génération ko botambu masake motalo nango, génération ko bima ya ba patriote, bazui voyoutisme, bazui nino tetiese, basangi sona mo dose à patriotisme. Bako bima bako boma batu me bako kende babite to ko libérer Congo. Dans la voyoutisme ça ramabete ce voyoutisme ça quitté le 4 janvier 1959 tango bayaki babisi bango non meeting ezate mwana songa nda ba considère déjà ba lobi to songa mais comme il y avait voyoutisme bango banane ngo baloba bakongo ya bango bakoza ya peuple boni boko bebisa kasavu nzetsalandu nkingoto ba fan na biso to sa makambu na biso koto amona basala makambu na bango et to za indépendance dans le média la têtuesse c'est ça bako beta masasi boko ya po boza mutu makasi to ko boma bino boko ya mais le patriotisme c'est tango ko yeba pona nini na ko sa têtuesse nanga pona nini na ko sa la voyoutisme nanga. Patriotisme, il faut encadrer voyoutisme, il faut encadrer patriotisme. Ce qui n'a mêlé à Guinée na meleli, na melela ba Congolais te. Pour ba Congolais pe ba ko nyoko malokwanga, na melela miyibi ya ba Congolais. Bato ba ko yiba mbongo ya Congolais. Okomona moto meli kaka a Guinée ya voyoutisme, mais patriotisme c'est nini encadré. Moi, je pense qu'il faut un encadrement. Sinon, même les jeunes, il y a Pascal. Oh, bon, ça, Makambu, oh, il y a Tchangou, il y a Nini. Je confirme maintenant, devant mission Nanga, il ne reste qu'un seul président et à place de résistance, c'est le président Océan. Parce que hier, tu tentais de montrer un patriotisme. Et belé, bako zomana kanyaka, boko panzana pona kanyaka, bako mi otela bino loi pona kanyaka. Nga Trésor King, étant que créateur, il y a ma place de résistance. Moi, on a no bimalibanda, na oko loba na ba mégaphone, no place de résistance, mon côté créamaka. Ce que l'autre sala bino bima parce que mon Trésor King a bimalibanda koloba. Vous avez ce qu'on a zonga la bando dressé bino. Vous avez que King a ça bando bimalibanda bando senga mbongo pas moto. Atika la cause ningate cause a manipuler pas moto. La résistance c'est celui qui combat pour la mboka na eno pour la mbongo. Beaucoup mi trop manipulé bino ba jeune oh ba benga ba place de résistance. Oh la place de résistance que Trésor King a nommé la place de résistance. Tango to banda ngo ba Nico Mayengele ba presse penge ba soutenir ba place wana wela zaki non na potolia mbala. Wela tika combat leadership, wela combat leadership teza combat à sauver le Congo. Il a dit oh fort. Nous avons tomboli mandoki na ngana chargé vers le balikambo ezali. Pona komba oyo, o kimisa biso bandaku. Pona komba otsa biso musika na bana biso. Pona komba o kotisa biso bazamba. Toza prêt au castrer batu mususu. Obimi voit tout beto castro politiquement. Serge Ouelo orienté combat na yo et nous combat ba baise.
tolongola combat ba buzz et comme combat ya libération ya Congo. Combat où est porté après manifestation nyoso, il faut qu'il y ait fruit moko est porté. N'après ça n'est pas le 24. Le 24 soutien bande quoi est mboka Congo. Maman Félix aye état de siège. Malgré financier qui a été état de siège na j'ai à côté. Biso to sala marche l'ambassade de Rwanda, Kagame loba. Karega loba. Lutundu loba te sene lobite. Pour bamoni bino muke vous amenez 20 personnes au nom de la Mouka. La Mouka ngoza kana batu muke bongo. Moi Congolais. Et je parle na ba fils du pays ba Congolais. Botika ko encourager batu ba sa combat leadership. Moningai. Welo na ba petit na ba Yaniki welo, ba Kabuya welo, ba Da Costa welo, ba Beni welo, ba Sedu welo. Bozonga na komba ba Senado welo, bozonga na komba ya combat ya politique. Bino pe ba mama bokumisa na poto ba mama Eliane welo, ba mama Chantal welo, ba mama Nanyo Arbetine welo, Elisabeth welo. Bolo ba ke combat eza moko, combat leadership te, mais combat ya libération mboka Congo. Botika ba combat leadership pour aboya ko postuler. Pour attendre bima lobi to postuler to za ba to koza na bino na combat. Ba o ba kenda assemblée ba sa bisoni. Ba pesi bisoni. To kumisa bangwa Daniel Safu, ngunza kaki ngunza. Ta ngunza sige memai. Na makola nani? To kumisa na makola Jeannette. Happy birthday you to toi pesité. Pour toi nande to lobela ke toi pesi fleur alobi to monate. Oh nani moyindo nzaki to kumisa awa. Dans le sike memie députation. Nous voulons les patriotes. Bato bako bunda pona ba kombo na ba oteme o bako bunda pona Congo. Bokeba. Na kebisi bino bokeba. Sinon to bunda biso na biso. Oyo komo bunda pona ba mbongo po ba opesa ba $200 tumba pine ba $100 tumba pine. Oko ta l'intérêt Congo to tumbi pine ko tumbeli nini. O makambo seni na beti ona. Beti ona makambo seni ngo changer batuna nini. Ola tumbela ngo Congo bande kwa est ça va. Ta simbio moi litama mwete. Merci to kuta mbala sima ezaki nga ya bino trésor King Bukele. Kolo Congo bomengo mokonzi, le fils d'un fils de son pays. Toko bunda pona patriotisme tisuka merci non séant de la presse. Merci na batu nyoso balandi trésor King Bukele. Ba oyo ezokisi bango boluka dakia bota. Ba oyo ba oki mutema passe na senga pardon te pour pardon na bota manzela mona pardon te. Ayo sabino rabo mesana nga pour vérité te zoki setika ka vérité kabila ko taloba la vérité te tu mais c'est la vérité, la vérité va triompher. Et moi aussi je vous dis la vérité est têtue. La vérité reste la vérité, un jour ça va triompher. Kabila loba bongo tanga loba kana nous avons de mauvaises relations avec le Rwanda. Personne ne peut dire non. La vérité têtue, mais vérité c'est la vérité. Tu bundela ba tu te mets tu bundela mboka tu moni na mabe tu dresser. Nge pa nga mutu nyoso zakali bendo eza na moto. Kwa na dresser ozonga na nzela. Merci to kote mbasi.